famille. Bonjour, maman. Bienvenue. Merci à Papa, vous prenez plaisir là? Oui, oui. Bonjour. Oui, oui. Installez-vous. C'est ma tante. Bonjour, maman. Ça va toi? Bonjour, Yaya. Oui, je vais bien. Installez-vous, installez-vous. Merci beaucoup. Tante, c'est Vini. Beaucoup dans la quête. Tante, Vini, viens, non? Viens, je te présente. C'est la femme de mon oncle. Ouais. Donc, ça va? Tante, c'est Vini. Vini, c'est ma tante. Et Tata, c'est Vini. C'est ma tante. Donc, c'est la femme de mon oncle. Mais il est en route, il arrive donc. Voilà. Ouais. On fait quand même des présentations. C'est maman Esther. Pour nous, elle s'installe ici carrément. Mais maman, on fait comment? On laisse cette place pour. Non, ça c'est pour tonton et maman Esther. Ouais. Ok. Nous, on va se mettre de. Ouais, moi, je me mets ici carrément. Vous l'avez dans la quête. Ah, d'accord. Vendre la quête. Voilà. L'invité c'est beau, Mélanie, en entendant toujours c'est la grand frère comme un Noko. Ah, tonton, il a la carrière. Les Camerounais. On va qu'il y ait un mot aussi. Moi, c'est un Noko. Ah, maman. Merci, maman. Esther, s'il te plaît, tu peux? Oui. Maman, tu servir ni? Les Camerounais, oh, ils arrivent pour plus surveiller comme ça. Papa, Vini. Vini, tu prends quoi? Pardon? Tu prends quoi? Juste du jus. Ah, le jus? Ah, d'accord. Tu es sûr que ça va? S'il te plaît, ne gâche pas. Ça va? Oui, ça va très bien. S'il te plaît, ne gâche pas. La famille. Famille. Oui, là, on a banane. Il y a beaucoup ça là, la course, on a banane. Vous comprenez que on sa course, mouton, sa course dans. Et ce paraté. Oui, là, on a banane. Il y a beaucoup ça là, la course, on a banane. Vous comprenez que on sa course, mouton, sa course dans. Et ce paraté. On presse la vie pourquoi? Yo concurrence nan, yo course nan. Tant moya ki na mokili, oya ki nzela mona bato. Hein? Boaka toujours na kata comparaison. Ozui musala, moninga balaki, nga peni na sana, non ke ka pressé. Pourquoi bolingo sa makambo par rapport à bato? Mais vite ta vie, non? Pourquoi bino bolinga nzamba te mutu na mokili yo bité? Nga peni na télé poison pour na longola parce que a o déranger. Pourquoi pour moi la mouton mon qui l'a dérangé bino na yo na ye nta même ta biso na mon biso nyonso to respirer mon petit Miss Kalunga, exaucée, que tu bonheur pour toi ma petite, la princesse, la reine d'aujourd'hui, la reine d'octobre, vive l'octobre, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te donne tout ce que ton cœur a besoin. Soyez bénie ma petite, avançons toujours dans les bons, plein succès à toi. Et familloise, c'est avec un profond sentiment de fierté et de responsabilité que je vous présente aujourd'hui la structure dirigeante de notre chère République Famille, Libota, symbole d'unité, de justice et de progrès. Sous la direction éclairée de Madame Bellevue Candy Belinda Kikusa, présidente de la République, notre nation poursuit son engagement pour la paix, la stabilité et le développement. Elle est assistée dans sa noble mission par Monsieur Serge Mouembo, Premier ministre garant de l'action gouvernementale, et Madame Aziza, vice-première ministre, pilier de coordination et de soutien à la tête de l'exécutif. Le gouvernement et l'administration centrale. Le gouvernement œuvre chaque jour pour la prospérité du peuple famillois à travers des actions concrètes et une vision commune. Madame Guetty ministre, Madame Coquette, Sassa ministre, Madame Rosine, ministre de la Solidarité et de la Condition féminine, chargée de défendre les droits des femmes et de promouvoir l'équité sociale, ambassadeur, représentant diplomatique, Monsieur Blaise ambassadeur, gouverneur, Monsieur Dacosta, gouverneur de la ville. 2. Le Sénat. Le Sénat,
chambre de sagesse et de stabilité, représente nos territoires et veille à la qualité des lois et des politiques publiques. Madame Tegra, présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Laplume, rapporteuse sur les projets de loi économiques, Madame Chloé, vice-présidente du Sénat, Monsieur Prosper, président de la Commission des finances, Monsieur Wilfried Kester du Sénat, Madame Paris, membre de la Commission de la Défense, Madame Nikita, membre de la Commission des Affaires étrangères, Madame Myriam, déléguée spéciale pour les relations internationales, Madame Miskalunga, membre de la Commission de l'Éducation et de la Culture, Madame Noémie Ngolela, membre de la Commission de la Jeunesse et du Développement communautaire. Troisième, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, voix du peuple famillois, incarne la démocratie vivante de notre République. Les députés y défendent les valeurs et les intérêts de la nation avec engagement et patriotisme. Madame Karine, présidente de la Commission de la Santé, Madame Aïda, membre de la Commission des Affaires sociales, Madame Marie-Jeanne, présidente du groupe parlementaire de la majorité, Madame Priska, vice-présidente de l'Assemblée, Monsieur Pierrot, rapporteur général du budget, Monsieur Baudakester de l'Assemblée. Monsieur Ada, président de la Commission de la Justice et des Droits Humains, Madame Elena, vice-présidente de l'Assemblée, Madame Kendall, rapporteur général du budget, Monsieur Djilov, membre de la Commission de la Défense, Madame Alex, membre de la Commission de l'Intérieur, Madame Ralia, rapporteur de la Commission du Travail et des Affaires sociales, Madame Miker, présidente de la Commission de l'Éducation, Monsieur Junior, président de la Commission des Affaires économiques. Quatrième, notre engagement commun. Chers famillois et familloises, ce gouvernement et ce Parlement unis incarnent la détermination de la République famille Libota à bâtir un avenir solide, fondé sur la transparence, le dialogue et la justice. Sous le leadership de Madame Bellevue Candy Belinda Kikusa et avec le soutien indéfectible du Premier ministre Monsieur Serge Moembo et de la vice-première ministre Madame Aziza, la famille Libota avance, fière de son identité et confiante en son destin. Vive la République famille Libota! Vive le peuple famillois et familloise. Vive l'unité et la prospérité de notre nation. Alongwa, si la atika sentiment. Vous comprenez, si la atika sentiment. C'est Karine Moutouana alongwa parce que ma voix c'est bimi, c'est clair. Et abimi ça, tosé là. Eh bima. O pata na oya ngaya bimisa. O pata na ngakutu na linga oya ngaya bima. Ngakutu ata binga kutu tala kangate. Tunga zo betaka sete pona bana. Ozomona pona bana biso. Bana so basa likambo babomba bango parce que bana pe ya kotourna basa pe makambo grave. Loyoka na toile babombi bango. Tila atika sentiment. C'est Karine Moutouana alongwa parce que ma voix c'est bimi, c'est clair. Atonga kaye affaire makambo bezo sa ba minene entre taye alia ka nembongo na sima sila so ba ki keno bo to taba $1 baba ku po taba $1 ale ba ye ba lielele mbongo ba kei ayi ba kimbongo na makambo ele kakia etani ngate ala ba yimbo bangot ba couple na bangola ba yiba isila mbongo ebele ndenge muta abenga ka ba kino so ba chroniqueur no so to mona ki o mona o ba finga ka mwana na Naomi ezaye. Vous comprenez? Na biso to kota na babuzoba akende kaka mutu soko sa mabese ye akende oni ko Yudas ayaki nani Karine Mwitu Yude ye Yude oza Yuda to boy akende na ye non akende na ye elongi na ye pesa muna ndonge moka ba songea ya batu balobaka trop sinde ba misa na ba poasa elingelo bake azoye bisande yo keba. Tant que nous Nzambe ki oza malamu koleka Nzambe. Nzambe pa kotika yo leke na malamu. Ngo koza na kasa na lolemu ndenge nini okokanga te. Ponga prière na bela molimo nanga. Ndeni. Nga no balikambo na za sur nango. Ozomona. Bango bomba bazo boya koloba bazo mutazo ba ko mwa mingi zaka mwa mida. Tamiso bazo bomba bazo boya koloba. Peut-être que ça d'échange ma voix c'est pas au bas ça y est. Oh Michel a problème tu comprends. Tu ben ngaba côté na ngaba côté na makambo. Yo mota côté na live et bimi ke za ngo yete. Ba ngiba utiliser comme on a ba bomba Karine musuki muntu wangu. Ba mo na ni pa ko chou bébé pa ko habiter za michu mta isa ingate.
ndeni bilo ba ke mishum ta isenga baise ezo baise ezo luka bomela sila makambo ozo comprendre ezo baise entre vous bozo bomana bino na bino ole bo bomana ba ninga boyoka na bo bomana po poza na succès ale bozo bomana entre nde bino amoni ke ezo simba te aluka te ke bato babenge motema malamu et pas mutazo ezo simba te luka babenge motema mabe donc tu sais mutaleki na nini kuna ngai nde le vrai nde ngai nde sila amoni ke yaso za vrai non non eza bongo te tomona na ngambo wana kuna yasakanaka te ye pa soko sakani abengani yo oh bela asalaka jete ye pa azaka so epa ke likambo be oyo keno ya tindi mpe yo te eke ofingi moto no boye ya mpe ye pa tindi nga namona atindi ye mta atindi yo te amso abenganaka oui akobengana yo mpenza est ce que ngamu natindaki yo mpe olukelanga bamakambo nga nayokana okana bavoice nga aloba nde vérité nde kendaka mabe ati babano ya papa babano ya mokinza ya mikinza natalaka bango te ozomona yango ekendaka bien opesa bato leso morale ya griffe yaya yo moko opakataka mbangu kuna soki na dubai soki bapesa oyo ozalaki wana yo moko na nde oza nano okotaka primaire ata soki babandi ya koteka fufu soki baye nango madame bevisa nkaka otala intérêt na yebike caché nango eza sa publicité madame bevisa aza oko awera bokoselaki ye mpe makambeli ya bato aza innocente mo mpe mwa mwasala bato mpe bokosela ye maka oye koconfirme biso ke bokosela belvi makambo mwana mwasi bato apesi na ye naomi mbongo te bokosela ye makambo bokose mpe linda makambo donc vérité mpe fo ebima nyonso bala basi ya bato mpe bavaya kimi. Bonjour chers abonnés, bonjour chers tous. Belinda Kikusa, du Premier ministre M. Serge Mwembo et de la vice-première ministre Mme Aziza, j'ai l'honneur, au nom de la République Famille Libota, de venir vous annoncer la composition du nouveau gouvernement. Ce gouvernement, issu de l'unité et de la solidarité des familles lois et loises, incarne la vision d'un État fort, juste et tourné vers l'avenir. Chacun de ses membres a été choisi pour sa compétence, son intégrité et son engagement à servir la nation familloise avec dévouement et honneur. Voici la liste officielle des ministres du gouvernement de la République Famille Libota. Ministère des Affaires étrangères, Madame Sylvie, chargée de défendre les intérêts de la République Famille Libota sur la scène internationale et de renforcer nos partenariats diplomatiques. Ministère de la Justice, Monsieur Jean René, chargé de garantir l'équité, la justice et la protection des droits fondamentaux de chaque famillois et familloise. Ministère de la Défense, Monsieur Guy, chargé de veiller à la sécurité nationale et à la protection du territoire famillois. Ministère des Finances et de l'Économie, Madame Amina, chargée de la stabilité financière, du développement économique et de la bonne gestion des ressources nationales. Ministère de l'Éducation, Madame Annie, chargée de bâtir un système éducatif moderne, inclusif et accessible à tous les enfants de la République Famille Libota. Ministère de la Santé, Madame Marina, chargée de garantir à chaque familloise et familloise l'accès à des soins de qualité et à une santé publique efficace. Ministère de l'Agriculture, Madame Anaïs, chargée de soutenir nos agriculteurs, de moderniser le secteur agricole et d'encourager une production durable. Ministère des Transports, Monsieur Ginny, chargé de moderniser nos infrastructures routières, maritimes et aériennes au service de la mobilité familloise. Ministère de la Culture, Monsieur Guéchaud, chargé de promouvoir la richesse culturelle familloise, de préserver notre patrimoine et d'encourager la créativité. Ministère de la Jeunesse, Madame Kenny, chargée de soutenir les initiatives des jeunes, de favoriser leur engagement et leur développement personnel. Ministère des Sports, Monsieur Baudy, chargé de promouvoir le sport, la discipline et l'esprit d'unité à travers toutes les générations familloises. Ministère de l'Industrie et du Commerce, Madame Maria, chargée de dynamiser le commerce, de soutenir l'entrepreneuriat et de renforcer la compétitivité industrielle nationale. Voilà. Famille Libota. Alors, Yagabi a témoigné que kuna na famille Libota asilike la kabatu abenga na kabatu. Oh, bela sala rajete. Oh. Ye pas à ce pas que les camo be otono ya tindi peyote. Et que fingi mutu no be ya payer pas tindi nga mona atindi yenta tindi yote amsa benga naka. Oh, wale za wapi? Oui, akobenga na openza. Est-ce que ngam na tinda kiyo yom tondu ke na ba makamu. Ala yoka na ba voice.
nga lo bande vérité ndeke ndaka mabe bolamu epolaka te elelo ya Gabi eloko alobi mutu akocontredire ye aza te tala baoyo biso tolobaka ke Belleville alongwisaka biso bavideo susi na ye ezali makambo kofinga na ngambu na ye ezala te e bazana ese de panama komi na live ya nene ya ndenge nini parce que TikTok amatie moko na nko soki mutu amatie moko na nko bakitisaka ye alors sikoyo batiki ese de panama na live baza soki na mutu mususu bazofinga Belleville comme pas possible alors vidéo la soki ezalaki mutu moko ya Kinshasa asalaki yango alors vidéo wana na famille Libota bomoni vidéo wana te vidéo wana na famille Libota bomoni vidéo wana te et qui a provoqué vidéo wana esalama tolobi te ke sila lokola apekisi ye te Belleville mpe apekisaka babiso te non to tolobi te ke sila mutu atindi ye te mais Zoom abengi Belleville Musenzi Zoom azwi video oyo tindi nasala émission oyo euti na TikTok babiso lelo totombe victime babiso lelo totombe victime tofingisa Belleville mais sikoyo nene asali live wana mpona kozala na ese de palamba modèle bazofinga Belleville bongo est-ce que sikoyo azoprotéger image ya Belleville alors il y a Gabi a témoigné que kuna na famille Libota asilikelaka batu abenganaka batu eza témoignage munene oyo na ngambu ya famille Libota boyoki yango na ngambu ya sila boba nani a provoqué vidéo ane salama soi-disant mutu azalaka na famille Libota soi-disant aza mutu ya famille Libota alors sikoyo mutu ya famille Libota oyo asali eloko wana sikoyo tosolola nao bien ekulusu yango ya nini yango leti nga je le dis o bobimisanga na makambo oyo batu ya Belleville bafingaka nga afingaka te osala analyse mo eza analyse mo vrai osalile msu critique mais balongwi soka video nango ba Clarisse Plasma balembi na bango sala émission batu bootuna lelo na olobela bino batu tu botuna ba Clarisse Plasma balemba na bango sala émission parce que osala boye ofingi te oye ko recadrer ka batu o retirer mission mais baza ba fan baba fan CPI wana pe alembi ne ko sala émission donc soko tali nene ya basala live na soi-disant peut-être akowanga nango peut-être ako essaie de pas na mamati nene ya na essaie de pas na mabasolola na bango nene ya na essaie de pas na mabasololaka nene ya na mida basololaka babi nemite bango eza cop soki omoni na sujet ya théâtre te ba na sujet ya musique bakozala na live moko yango nga na tuni mibeko oyo bapesaka awa pas des insultes pas de boye est-ce que bandeko na biso ya libanda est-ce que bapesaka bango mpe mibeko wana parce que lelo mukuma mosu ezobima ya mutu alibanda afingi comédien moko boye
eloko esalami ya nene ya oyo soki ezalaki mutu moko ya Kinshasa asali yango soki ezalaki mutu moko ya Kinshasa asali yango mutu oyo afingaka lobi aofinga pe mutu wana ndenge nene afinga asila lobi aofinga Belvite bino boyeba yango te ndenge azofinga sila lobi aofinga Belvite